Tata Nzambe Nkoli Jésus Santo, le 2 janvier 1992. Le pesamani na batata na ba mama pote ba yako bimisa maluba oyo okanisi bwana biso. Tosito kayango na mato ina yo moko yo zal présent et puis tu allez présent na bango moko pia. Ma oyo malingi yo tikate masalama. Na bobandele pina suka na mango binunde bozala la biso na komina tata mwana pia Ilumu Santo. Amen. Ba papa na ba mama na zali na bakamba spécial na luana binute. Na tangu kuya sokoto zali de susu na mukilite. Pamba tetu zalo kuleka tu yaki mobembo. Soko boko tuna me papa tangu alingaga kukufa alibaki nini? Botala kakamanso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo. Lobina lobaki, mukolo mayenga na lobaki, mukolo nyonso tuna kulubaka. Maoyo na kulubaka yangona nde izali kangile na bisu. Bolingo mibeko misala. Makamisa toyo sokobo neglige yango de passe na biso kusilate. Pamba tete zalo komona yete solo Nzambe azali vivant. Alingi biso mingi. Njutu zali pasi. Kasi mulimu na ngai nazana makasi. Kasi na njutu mwaya kuvanda ezalite. Mwaya pena kutela mantangu mulai na kukukate. Donc mala mundenda zalaka toujours couché. Or kana kulala wana mwaya te. Papa kulutu pe njutu ne izali mala mute. Azali na pasi. Papa fuamba zampe azali njutu pe makasi te. Azana pasi. Eske tango yo Nzambe yako alimakete bisumisatu mala mundeto zana maladi. Azana posa nini? Oye lingi ye yango wana. Ekusalama. Oye lingi bisute. Ndenge tusito lobili. Mukolo soko tozali dususute boto na te papa teka kete kamunini. Nakate na mabondele nakate na malubana bisu ya mukolo na mukolo ezalaka message oyo tokopesa kambala na mbala na ba oyo tozali disusute na binu bozali présent na ba oyo bazali kuya pamba te mukumba oyo ezali na bisu ezali mukumba moko monene ya makasi. Yo nanga ito ndimi ndeto landa tata Smoki Mbangu. Nzila na ye izali na banzu bebele. Bebe ni watu walandi tata Smoki Mbangu solo na kulubaka ete. Bozali ndengi mususu. Pamba te nzila na bisu ndengi yangu eleki pasi na banzila yonso tu. Bakuseka yo sika yonso kukenda sakoba oki yo zali kimbangi sebamona yo zoba. Et pourtant yo zali zoba te. Oleke batiyon soto wana mayela. Natina nini? Omiponi ninzile oyo kulanda. Muntu mwindo alungo wapi. Sikasikawa naze kulandaka. Ndenge nakuzalaka mwata mususu na mbeto. Nakulandaka mwa makambo ebele. Natali muntu mwindo sika nyonso ti azali. Azali kaka zero. Batu na mayela totundi na bango. Bato yo bako sala exhibition totundi. Kasi patato sala likambo mwete. Me eloko nini ezangi bisu. Soko mayela mazali. To ye kwa pia mingi. Mayela na bisu wana tuko kusala ngo application. Mpote ebi misandenge tukendeka kuyekola. Kasi mwayeza na bisu te. Pana nini eloko izangi bisu ndenge Yesu adubilaki ya solo soko to landi ndenge wana ndenge Yesu alubakete
tolu kadiboso bo konchimbo likolo masa makopesa manabisu e pando boluka bo konchimbo ngo bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala ba condition misato ba pesi bisu yangwana ndiye ko misabisu batu minene sokoto zangi esika wana tolinga te pasi na bisu kusila te tokotika la kakabele na pasi na bisu boye naza kulanda kama makambo za kulubama na kati na conference nationale tata moko telami alubi biso tango yonso tu soko de kambeza na biso to kenda kubenga bapaya baya ko résoudre problème na biso e kasika tuzali awa na kati na conference biso na biso to kamata ba américain to kamata ba français to kamata ba belge to kamata ba allemand to kamata ba anglais poate baya ko zala na biso na kati na conference bakolo bana bango de kambote kasi malamu de bazala ba observateur ya solo ya lubi mais est-ce que ya kadisi penza ndenge nini tango bakozala kamona bango est-ce que biso bakubenga kabiso no cheje na bakamona bango kasi pamba te ayibile kamo ya lubi te pamba te tango nyonso tu de kambo muke to bengi bango et le na conférence nationale bango malamu de baya ko katela biso baya ko dicter biso yo to ko sala benga ba diplomate ba oyo balungwi na kati na mukili nyonso tu ezala na Afrique ezala wapi malamu de badina bisu bato oyo baya ko participer na kati na conférence nationale souveraine na bango secret na bisu wapi donc esika wana batata na ba mama solo to dali susu musika kasi yo muto sekami yo monane lokola eloko ezangintina ya solo il faut l'accepter Hollande penza solo tozali ko kende ndenge na sina lubili tozali bapaya mko mususu papa kuruto ko kenda ube papa mfuma longo ube papa mfuma mbanja to ko kenda papa te to yaki awa kutambola to vadi na binu bosi bomoni bisu bosi bosolo na bisu bolakisi bolingo na binu epai na bisu bolesi bisu bolatisi bisu e bosali biyongo surtout ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo yo ezali le 2 janvier 1992 bino boye ko souhaiter biso bonne année ya solo to tondi bino botonde bande kona ngai bazali te kasi tozali amate tozali mutu moko to reciprocité bino de kambango tikate tatanzambe na moboyo to bandi abati la bino ate ya binu penza makasi to longola na bomutu to zala na bolingo moko ya kusekana te to zala na bolingo ya hypocrite te ndena dibanda ya bolaksi bolingo kasi na kati na mutima na yo olingi na yo te banda tangwana to beti mabako donc ekoki na yo na ngai nde to lakisa to lingi muninga na kati na mutima na libanda te pamba te soko zala kusala ka hypocrite ekukute yo cher ekulakisa yo mpasi kuleka yangwana toki maliwa mobongise mususu muzana yete izana bisu te pardon bele yemoko tatanzambe nkoli Yesu ili musantu akusalisa bisu sino mobomo bimba to pesi yango na ye nzambe tata na koli Yesu eli musantu batambula na biso elongo babongisela biso po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisa mikano na ye na kanisi maoyo makudenga biso tokozo yango bolingo mibeko misala posibo okaki yango banda mikolo toujours na kotanga kama mibeko na tongo kotanga mibeko kasi est-ce que solo vraiment tuza kusalengo kumi na biso matata atosi to mesani ba musu tu meme to kana nda kwanza utangi mubeko moko balu bake na yote tanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala tang izana biso te tango sieleki to tanga mibeko te tanga mibeko pa bate epesa mana yo mukumba mubeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango
ya solo olubi ete me yango ekomi routine routine ezali te pamba te tozali korenouveler ke mokolo na mokolo attachement na biso na ye nzambe kasi soki olubi ete otangi mobeko moko obe mibale obe misato oyo mosusu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso to mobu wa 1992 malamu nde totambola na yango mpenza ndenge na sina lubi botona te kasi papa atikaki makambo nini soko na ngai nazali kukufa obe papa kulutu obe papa mfuma mbanza bokutuna kasi ye papa atikaki makambo nini tangu alinga wakati mutima alibaki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mubimba wana ezali kuna kati donc de kambwana bobusa na yango te sinon vraiment to sepeli mingi nangai na bandeko nangai na basi na bisu na bana bisu yonso totoni bino botondi ndenge boyo kotonda kati na lupango ya solo ceremony yango ipesi ngai emotion ambate ndenge bozali ndenge bolatidi elakisi ete solo bolingweza na bino mingi donc seka wana tekateta tanzambe akumisama abongisela bisu patoto kokisamikano na ye sino nazananga na makambo kulubate na mboyo tokanga mapeza liboke pamba te totonga mokili mwasika tozala ba hypocrite te tozala awa ale tozala kolakisa bolingo mais soko tokai pembeni to badu kutongana te kamwana botika e portail na bisu mingi kutongana ayayayayaya mais soko bogisi de kamba kitoko kuna oke kutia singa de kambango okati pont pongo wana totikale bisu tozali ba pont bisu batoko bongisa malgré conférence nationale izali kututaka kuna kasi okomanda kaka ndeba kubima kuna pe dikamombo ko izangi ok c'est faux et kukakinde to kupisa manso pate to tambalisa mukili mwa bisu ndenge nzambe apesi luisu yango kasi pana tina l'orgueil ifongai mutu wana yete ye kuna yete ifongai kaka soko to sale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezalite to yiba malamu ete oyo pe azali nzambe lukula ngai moko soko to pesa na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na kolo Yesu numu santu akusepela bisu sinona to kusenga kimia na kati na mukili mwa bisu na kati na Afrique mpasi zali na kati na Afrique mpasi zali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo de kolodi bosote tokoluka kayango solo apamba teto tuni na banganga nzambi ya ndenge na ndenge pas spécialiste batundi kasi pamba teto seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwana tuzaleka bamumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kadisi eti tokuki te eloko izangi biso vraiment de kambwana na okiete malamu te to benga papaya bazala kana biso na kate bakozala ba observateur kasi sika na bango tango bakubongisa kama kama na bango to kokenda kate kasi luba mimpe wana batu ba applaudir ba mwana wapi ngai na mama na ngai tujwani likambo bongo sika na kana kujwa tata wanzongasa pate ya kusirisa bisu likambwana papa wanzongasa malamu ya kukuta na bisu mibale tozali na isengo tango tozali na isengo banda tango wana bien akoyiba na yete nde toswanaki akoyiba te malamu nde to bisu yongo se tozala ndenge wana kasi bisu malamu de arbitre aya pokatara bisu di kambo yempe atuti di kambo ndenge wana français kitoko akadi sinde vraiment du di kambo kitoko te wana to michungi sisima pane to benga kaba étranger ya kokatara kama na bisu boko malamu nde tozala arbitre na katuna di kambo na bisu donc esika wana batata na ba mama to tia mulende to bondela makasi
mpwate bolingo yango ebima kitoko ebimisa mbuma kitoko mibeko tosalela yango misala na biso totoni na misala na pesi bino longoni solo na kati na mikono oyo namoni nde ndenge bino bosali bino batambulisi ekamwisi ngai namoni nde bozalaki baentraîneur ya solo ya bandimi bamosusu tobebisi kasi bamosusu topesi bango mateya ya kitoko yango wana nde ekomisi biso na mokolo malelo mosala mpe emonani napesi bino vraiment longonia bino nyonso bonne année ke tata nzambe na nkoli yezu elimu santu na kati na bandako na bino na kati na famille na biso la famille africaine, la famille européenne, américaine, asiatique ou bien océanienne bisiyon surtout tous à la diboke pour tout comme sanzambi na biso sinon ndenge na lobaki lobi tango akusenga bolimisi esi ekuki mikolo misi mepesa mene biso tokopesa bino programme ndenge ekozala à partir de lundi nde yango wana nde programme tokosalela ndenge ni tokosenga bolimisi esika na tata nzambe na lisumu oyo tata Adam na mama Eve basalaki na landi yango na tongo eselenga disusu mpasi pamba te tokuku kundima tende likambo biso tosali te kona kosengela ngo bolimbisi kasi tokosenga bolimbisi pamba tintina izali likambo ekanga maka na grand-père eh bien neveu ou bien arrière petite famille azana poids yokolongola likambo ngo tikatenza mena bisu akumisama solo na pesi minu longona e bonane nkumi na tata mwana pele musanto amen ya mwana ya mwalimu santo bakisa oyo ezali na bana yo na mubuyo ya 1992 mera pesa ngo ile boya omuntu oyo akati yo mutukutia ndenge okutia na bamara na kala tikateka kumisama ya soro malamu de nato ina bisu maoka kama ngoma na jo malamu ete bisu na bisu tekasa bisu beta mususu oyo kuki papa to bisu mukumba oyo kumema ba mama kumema batata kumema ba na bisu moko to boko kate kasi moko kisi mususu be musala bisu te na ba oyo pe ba yibi yo na mite bele yo moko obeka bango okuchema na kati na ilongo na yo mpwate ocheba na mulongo bango nyonso tu bana yo zaire ezali pays ya ndenge mosusu kasi biso na bato na yango tokoyibaka yango te malamu te oteya biso mateya biso ntango tokoki yango oyo ekomonaka ya yo nde tokomisolo bana kitoko oyo basala mosala yo ndenge yo olingaka bele kimia ya kolo epesa bango eleko eumela bango seko na bango moko na kati na bafamili na bango mobimba na kati na libumo mobimba na kati na mokili mwa biso nde tosengi yango kimia na komona tata mapele mosantu amen Maganda dong. Maganda ba?
Secrétaire général, cabinet son éminence, Jacques Moussala, département de Boyani, pour la Cour la presse Maroc, la Cour de la Cour 1992. Batata Babama. Nakanisi de Kamomoko Kotomo Saravino. Le 22 22 juillet, Namobu et les Kaki. Na le roi on a le 25 juillet. Mais le 22 juillet, c'est là qu'on a un centre d'accueil. Tant on a mon accueil de Batavazal Kubundi Rampona Makama parti. Na le roi qui était Mokomoko, Azalakana est libre. Akenda et Sikaya Lingi. Kasi ils ont dit l'occasion pour nous kukabonate. Mbala na bala takuzala kawa na mukoloma yenga na dimanche. Sikamoko na ba patuyon surtout. Mais na di comme moko comme sakangai. Bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni. Bazakolo bakamakamba maparti na bango etango suba kekotana abe babandi kuswana kababandi kupesa na kamaluba oyo ya makasi biso izani pona kokabana te soko kotena baparti wana izali te pona kokabana na baninga lakisi soko mutavati cravate na oyo alati cravate te distinction ici mon ami batwana bazalaka opposé yo kana ko opposé na nani tuzana opposition te ngana pekisa kitende volata cravate oyo balingi kulata yango kokolata okuzala meme na parti nini volati cravate na yo wana ngana boyite soko bomo ngana lati yango te pamba tena zana belamba ya cravate te batungi ngai ndenge mutu oyo mutu sumbili ngai yango na ibiete asumili ya pesa ngai na lati kaka banda peruana balubakete na mukema bisu to lata cravate te na kulata ngana zana ka très obéissant et c'est quand ça pesa ke liberté mutio soko kulata ya cravate mais yango ela kisete soko muto lata cravate akumi ennemi ya mutu boye na pesa ka lontari la félicitation lontari la toute cravate na ye azana inemi na mutute donc mingi na moni ne posa izala kana bino bolata cravate kasi bazala ko banga papa na ibite soko na kosi ezala kandengo wana lata cravate na yo
ozala na parti politique ndenge ilingi yo oyo ilingi kulata yo lata na moni ta mususu luntade lata ya bakosi ta mususu atuti pe cravate na ye donc nanga impe ezali ndenge wana ngana zana ngana parti te pamba te nazali au-dessus du parti soko nazalaki bilamba oyo batungili ngai soko batungili ngai bilamba oyo no balataka cravate nalati yango kansi na yibi kusala yango te soko na yibaka kusala yango wana nde eloko nga nasali bongo nalata te ndenge nini wana kasi to yibi yango kusala yango te elamba na biso ifo muninga sali la biso ekukaka kusala ikisita nde malamu nde tozala na eloko ya biso moko ekasi eloko ya biso moko pe to yibi kusala yango te yango wana baoyo balengaka kulata cravate tuta cravate na yo na boyite nokosepelaka dususu mutakwama dio comme susu ayengala tuta cravate na ye azala na MPR ezala na PDC ou ezala na UDPS ezala na UFRI ezala na parti nini lata cravate na yo mais ezali mpona kotia muninga mususu enemité biso na enemité to gani pamba tena mona kayango na moni pe tata na wana tata teka sala tuti na ye wana kola kisa enemi na mutu tene ngana zali enemi na yo donc na ngai bisinyo sotali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali pentangu na yo pote tutunga mugir musika to gani pamba te soko kamati cravate kumi enemi pamba te papa lati cravate te donc ndenge ya salaka MPR te anazana parti te na azali au-dessus de tous les partis que ce soit en Angola que ce soit au Zaïre que ce soit en Zambie que ce soit au Congo ngana azali au-dessus de tous ces partis donc si kanyo so ngana azali ogana kotala ngaye na UDPS nazali kaka kuna na UFRI nazali kaka kuna otala kaka kuna na MPR nazali kaka kuna na tala na PDC ba parti nyonso tu ngana azali pona nini batu na ngai bazali to gani yangwana kaka nde oye ngana lata cravate kasi papa tango kumana kuluba nini bamba temi bazana posa soko lati cravate o lati chemise mpusa de yo tia cravate kasi papa na kosi merci beaucoup na kanisi to sito okani serva si walendi kasi bino bato pasere anzarabula to wanda ngena bino mingi pesa bino bato wazaro kulemba nokite kasi kana moni omuri ka pasere anzarabula to telami to bondela tatanzambe ko liyezel mo santo bonne année oyo pesi bisu okomisibisu le 2 janvier 1992 bolingo na yokak to sengele na yo ete solo batela biso pate to ko kusamikana na yo bo sengi bolimi si to zade prêt malgré masuma tundi na biso kasi il faut elembo ezala yangwana nzambe tatan ko lezo na mu santo na biso moko to ko kate kanse moko kiso musu pe muzana biso te beleyo ko kisabiso pesa biso njuto kolongono milimu na biso kolongono tozala na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na mibeko département médical qui bondit, département social, département to jarakina tika tozali bato na kotono grupa na bango na kanisi matematikali malima banda